Mokangami bwa Roger Lumbala samedi na Paris po na mbeba ekasi ya bomoto RCD Lingomba ya batomboki bakala lisalaki na Ituri bozali elikia po na bato baye bazwaki pasi elobi bureau ya makoki mamoto ya ONU. Roger Lumbala afundami kolanda rapport mapingi ya ONU na mbeba lokola koboma pamba komema bato kozwa basi na makasi pe kolia bato. Commission Bobateli pe Bokengi ya Assemblée nationale ekambama na Jeannette Kabila et Sengi Bulukiluki ya Bozindo na makama mabale ya ba hélicoptère ya mampinga ya RDC malanda maki mposo moleki pe mazangisi ekolo ba pilote banei pe basoda basusu basatu. Commission eye Sengi Mbulamatari komema pole na lombango lokola mpe po na makama manso ya mpepo ya mampinga mikolo mike miliki. Rapport ya ba expert ya ONU et Pameli Rwanda na RDC na kozanga koyebisa po etali misala mampinga ma Rwanda mazali kosala na Congo. Ba expert ya ONU balobi bilili bilakisi ete basoda ba Rwanda basalaki misala na Congo uto 2019 na bibundeli ya makasi. Faustin Archange Touadéra alongi maponami pona kotikala na ebonga ya mokonzi ya Centrafrique na 53,9%. Bilembo bya maponami masalamaki na kimia masengeli kondimama na cour constitutionnelle.